Marcelo n'a jamais triché sa femme. Tous les 18 ans. Mais quand même, respecter Marcelo à sali 18 ans sans tromper sa femme. Marcelo a le droit de se marier. A le droit parce qu'il est resté avec les enfants. Il faut maman aya. Mikolo wana kutuba ebi attendez bako se servir. Et bongo bébé wana. Bon, Marcelo à quel âge? Marcelo à quel âge? Et c'est normal, mariage et ça les Makuna en Belgique parce que le père de Esther, c'est un Belge. So ba la moi c'est pas kendotika lobo la wapi, n'est-ce pas chez les parents? Si comme parents ba na Congo et le papa d'Esther n'est pas mort, il est vivant, c'est un Belge. Alors c'est à Marcelo et à cause avion qu'on ko pesa lobo la kuna. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez qu'on les canabé mission venir parler de l'insonité de Marcelo. Okay. Blanche Azakana Guatre ya Kati. Oh bah opéra nous plusieurs fois. Bozonga na ba photo à la Blanche ya kala ya mariage religieux. Bomona Guatre ole vimba libanda et vimba kana Kati. Na bingeno Marcelo hein, parce que c'est mon beau-frère. Na bingeno Marcelo. Non, pasteur Marcelo, n'a bien non Marcelo. Pourquoi Marcelo se précipite aussi de se marier? Expliquer qui est Esther. Esther, c'est une interprète. Il y a un pire master, il y a Marcelo. Dans le 18 ans, il y a mariage, il y a pasteur Marcelo. Marcelo a adoré sa femme. A comment qui, le coup la statue na Marcelo n'a jamais triché Blanche. Blanche Aloba, s'il y a les gens qui n'ont pas retrouvé l'amour, moi j'ai retrouvé l'amour dans mon mariage. Blanche Azaki, le quoialité à l'église, il y a la compassion. Ata mobile ATI à revenir sur moi siné. ATI à revenir sur moi siné. Et quand bis au peuple congolais, tout le monde va Marcelo ATI à rabatouté, mais ATI à rabatou Blanche. Il y a des émissions où Batouba Finga Marcelo qui a été à Kandé Blanche. À ça, à Beloge, il y a Blanche. À Koumisaka Blanche. À ça, à Boyepon à Blanche. Bisso. Bisso, quand Bisso. Marcelo, c'est de Bruxelles avec ses enfants. À comment papa, à comment maman. La mort a séparé Marcelo et Blanche. Bon, Marcelo a fanda jusque quand? Marcelo abandosa Kindumba ala la bassière église et puis bo bimisi ba vidéo bo lancer et puis bo bimisi Marcelo kokako la la mwasi mususu ata na temps ya matanga bokomi o akokufela mobali etalier e bongo mibali o bakufela ka biso basi e bongo mibali o bakufela ka biso basi. Parce que les gens ont battu au alliance basaka kindumba na kata bato mariage. Les gens ont battu au kata baba na alliance oba na yo comme bali na ngate et lo connaît les amukie na ke tricher libanda. Là vous oubliez que bon détruire foyer. Après une année de sa femme de alingia bala où est le mal? Tocha biso basi oto kosa kami bali na biso na ba 30 ans de mariage, mon triche nos maris. Nani a la biso pendant ça la défense. Et ça quand na baso ba yako kota défense. Eh na côté lié, eh soko yo comme bali goûter. C'est quoi ça nini? On a droit que dans le Calibanda. Non, arrêtons de bêtises quand même. Marcelo, tu as mes félicitations. Bras ouverts. Parce que biso pe basi to trisha mi bali na kata ndaku na biso mabala. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Basi belé ma bala batrishaka. Toi na ba TikTok, toi na ba YouTube, tout le monde na relation na biso eza apoto, eza bimena o wana bakangena o wana mes femmes mariées, mais c'est pourquoi? Pourquoi ça les maka? Pourquoi ça les maka? Marcelo, on doit jeter de fleurs à Marcelo. 18 ans d'expérience sans tromper sa femme. 18 ans s'il vous plaît. Et en mémoire encore, il y a une année de respecter sa femme. Bodiko. Bonga fana 10 ans. Abanda kindumba banda kola ba sœur église. Wana nesko bonga boya bo bando fingaye. Bo fingaye bo tena ba miniature. Marcelo, tu as mes fleurs.
Félicitations, papa. Bien fait de te marier. Encore à une servante belle comme la blanche. Ozana et mon Elianzambe. Les femmes mariées, na ba alliance, ba trompaka mibali na kati ya foyer. Ba talaka ba 15 ans na ba 30 ans te. O ba sala na ba mibali na bango. C'est comme Marcelo qui a honoré 18 ans de mariage de sa femme, a honoré mémoire naïe pendant une année, il a le droit de se remarier. Félicitations Marcelo. Ngaku no benge pasteur, te no benge Marcelo parce que c'est mon beau-frère, ancien beau-frère nanga. Je suis du côté à Blanche. Voilà. Marcelo, tu as mes félicitations, tu as la bénédiction. Il y a Moko, il y a Katia famille, j'étais béni, Nzamba pambola yo, a pambola mariage wana, moi si wana koya, ayamba banana kimia, po yamba bango déjà, si on dit makokeko tika lobola, c'est parce que tes enfants se sont retrouvés ensemble avec cette femme-là. Biso basito tika. So ba balaki congolaise abonga bobeta boko loko akaki ba l'étranger bosali zuwa congolaise ngo nga bala nani ba lesbienne ba koma na mboko na ba PD. Oh body. Herman Amis débarque à Montréal pour un show exceptionnel le 31 octobre à la Place des Arts. Alors achetez vos billets parce que moi j'ai déjà mon billet. Service traiteur chef Bina Montréal, Canada. Maman Nangolingo Bala, c'est déjà mariage na yo civil, coutumier, religieux. Maman na biso chef Biazawana, akolambe le bloc kitoko bande ko boya na fête, ba olembo la misapi. Alamba ka vraiment kitoko. Ozana soirée. Omusangisa baninga, baptême, anniversaire, benga maman biso chef Bia kolamba. Ezaka pona ba fête sa minene te. Papa nanga na ndako za célibataire, moi sa kolambelo na ndako azate. Olamba yo moko bunda na mais faut kwanza mutu osuka nango OK restaurant ko baby sambongo na McDo chaque jour ba yeba na elongi na yo. Ba $20, ba $50 okendo baby sa na McDo. Pe sango mama na biso chef Bia kolambelo suka na biloko atie na ba plateau, atie na ba bol et vendre na frigo pour 1 mois, 2 semaines, 1 semaine deka yo kolinga. Maman okoza loza célibataire na bana yo moko bi okoza la marié tan kolamba ezate toi ki na poto koluka obeta 2 kayu 3 kayu ola ozonga na ndako lembi olali bana baliaka biloka ba boîte mais maman chef biaza na yewana alamba ka pona ba fête minene te na ndako pe tan kolamba ezate benga ye penza kolamba ye na ngona ba plateau et sunga bana bakenda na ngona na ba classe na ba camp du jour pe déjà na été yangoyo papa memaka na musala e kosunga benga mama chef bi numéro na yango wana alamba ga black ta se déplacer rapé mariage ezana Edmonton na Roya mariage ezana Toronto Gatineau Québec Montréal Trois-Rivières ako se déplacer mariage akoya kolamba obenga numéro de téléphone na yango wana. Maman na biso Lisette Poema yeyo azara na Montréal Canada aza couturière munene ana maison na ya couture na Montréal Lisette Poema atongaka nyonso robe ya soirée voile nyonso to atongaka sikoyo okozwa ngo en location ou yo sombi na yo ozobongisa mariage na yo civil ou religieux ou coutumier mingi tolata ma putain ozana posa balata ba fille d'honneur batongela papa veste ye moko azana kotongango atongaka penza olingi pe louer ba robe ya ba fille d'honneur robe ya yo moko mama pona coutumier na veste ya papa pona coutumier ya ko louer location ezali olingo somba pe yo kaka voile penza ya kitoko ozala yo moko na fête na soirée okende soirée ya concert et musique ou bien baptême anniversaire à l'occasion de rien zolu kaka robe ya soirée au tamboli na Canada mobimba na ba boutique obite na obanga somba robe poto okutana to ke na fête boye pa latika lokolanga olmoza yo moko ya ke pa mama na biso Lisette Poema ya kozwa location ezali olingo somba pe yo kaka ta numéro na yango wana 438 346 7381 bengaye
bokoyoka na prix moko ya kitoko location ya barobe baveste bilamba bafille d'honneur voile tout nyonso to ezali ateka mpe maputa ya bawax oyo ya likolo wana maputa ya kitoko ya basi ya talo yesu kwa ateka yango olingi osomba batonga mpe yo kaka oke osomba na yo mpe ozwi yo kaka donc ozala à l'aise pa mama na biso Lisette Poema na Canada mobimba ana couturière lokola mama na biso Lisette en tout cas nga amoni na nga te pour confirmer makambo na oloba benga kaka numéro ya telefone yango wana Lisette Poema c'est la meilleure pona suki mama na biso Sarah Amani aza wana aza na Canada na Calgary omitungisa te po eki kombo Canada okasete eza musika non aotindelo na poste oza na Afrique oza na Europe oza na Amérique et ekomela yo partout yeba periki nezaka ya qualité makasi ya milai ya mikuse ba couleur tout benga numéro ya telefone na ye yango wana mama na biso Sarah Amani ba periki ya qualité na prix ya mukende siko toza na été ba solde ba periki totaki nango na hiver eza na solde siko ya milai tina makolo vraiment mama Sarah Amani atie solde parce que été zoke nango na suka totkali na mois ya août tokota déjà kala mingi te après septembre automne tito ko ya suna hiver somba déjà ba periki na opo na hiver to linga te malili ekota na mutu mingi za ba periki alors sakana nango kangata 4 papa kotsa loboko na poche anniversaire à madame ça la moi sina au plaisir na teka ka moko bokasinte zaka moko non ezebele asala ngo yimoko na maboko benga kaka numéro loba modèle nyonso to lingi mama Sarah Mania osalela